Seigneur se 4 janvier 1960. Par Congolais, pour que nous sommes que nous bossons, que nous sommes ici. Et que nous sommes dans la situation, nous sommes dans le siège à partir du Kaka. Nous allons premier président et après la mission de Bakassavou. Et en plus, la population, la Congolais, la Yimboka, nous sommes dans la Bambo. Nous sommes que nous bossons. Nous sommes que nous bossons. Nous sommes ici. Histoire où nous avons vu la télévision d'histoire, il y a 4 ans. Qui n'est le cas? Je vais dire pour la qualité des Congolais, on va faire des décisions. Mais trop, c'est trop. Quand colonial, on va être colonisé par les jours où tu vas voir qu'il faut. Il y a mon au centre, en tout cas pour les Japonais, quand parce que on doit dire il y a aussi une indépendance spirituellement. Il y a une panne à propos de Koya, donc il faut Koya. Moto Moindo comme Moto Mondele. Moto Mondele comme Moto Moindo. Ça veut dire quoi? Moto Moindo doit voir Yanaye. La Colombola. Il canise ma paix à ma paille au bac au Sénégal. Yako Kabola, Yako Boma. Je vais bâtir ma Boma. Je vais bâtir ma Kabola. C'est les Blancs qui ont semé cette balkanisation et fusion. Et bien, le nom, il a cité que les Congolais passent, les Sika Bozali, oui, bah, c'est le 4 janvier. Les années 4 janvier, il y a beaucoup de miso, il y a beaucoup de femmes. Kasi, Bakoya, on a bien un boca. Bakoya, on a un boca. Mais aujourd'hui, c'est la catastrophe. Au lieu de mon bien, la bande de Koba Koufaki, et tout ça comme on a des massacres, souffrance, dans tout le bandit, dans la place Ignos. Eh bien, Congolais, c'est le temps. Le lot, il y a des Lingonga, il y a pour être les autres comme la 7e président de la République. Au projet Mboka Mitani, il y a Koti, il y a Bakaïté, numéro 5, le numéro il y a 4. Et quand tu as tapé du matin, tu as tout mis balle, tu as des Kotia, mon Koto. Au plus qu'on a ça. Donc, capitaine, on a la question de comme un cap pour la formation de la mission. Donc, c'est les postes d'excellence, c'est les au cas où vous êtes dans la mission. Vous allez voir qu'à tête de Tommy, pour prendre toujours au Senga, Mindélete, il y a pour se faire mission d'elle. Dans le monde, on va le fouiller d'abord pour la mission. Quand on va dans les terres de l'Afrique, ça veut dire quoi? Quand on a l'unité, il met le tour en Manambo. Pour ceux qui ont Nambo Kawa Koiba Diamate, ceux qui ont comme paradis, à cause de Sikate à Koiba. C'est mieux que Congolais, ils sont unis. Comment? Votre passeport? Avec Emmanuel. Le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2021. Je suis né à Moba Congolais pour le 4 janvier 1959. La mukolo munene ona biso ba etikala o tuya kobenga na nsima liwana bango ete bana somi ya mboka okongo mboka munene lelo eza mokolo oyo lilombe baloba toboyi ndele toboyi minyoko toboyi mpasi tolingi some ya mboka na biso ndele atelema abimisa
le 4 janvier 1959, le 4 janvier 2021. Nous avons dans le pays de Metz, la ville de Salamé, le qui s'en fout à Congo. Baye, pour ça, Metz, va commémorer la mardi, la Bissou, va perdre l'indépendance, va tout, va Koyaka, va Kangamaka, va Kolobaka, nous n'y allons pas le Bissou Mingi. Non, Bissou va Congolais, des mots Kende, Bissou Moto de Jembo Canabissou. Oui, Awa. Mais c'est ça, mais quand on a une production de sa messe, il faut la réaction et ma production, il va y avoir un Congomani, il va y avoir un et puis pour l'année, il va y avoir sa messe, il y a un Congomani. Pour d'abord réaction à la mission, une de nos awa, Notre-Dame de Chasse.
ezali mokolo monene mpona biso bakongolais, ezali mokolo ya référence depuis événement oyo elekaki depuis 1959. Lelo toyaki kokomemore date wana mpona kose souvenir na bandeko na biso nyonso bakongolais, bakongolaise, bapapa, bamama, bana oyo bakweyaki na kati ya difficulté, na kati ya koawa, na kati ya komoma, na kati ya koperdre milimo na bango mpo na kosauve mboka oyo. C'est la cause pour laquelle biso bana bakongolais, particulièrement bana ya AFDC a totelemi toye koaccompagner autorité morale na biso kwa honorable sénateur Modeste Bati Lukwebo oyo alingaki pe azala a participer na messe ya lelo oyo éminence Amongo a lekisi yango na boboto par la grâce du Saint-Esprit. Makambo nyonso eleki malamu ezali vraiment mokolo monene, bien dire oyo tokoloba ke Nzambe bao bakendaki bien sûr, mais biso totika na bomoi, mais bato bakendaki baza liso na bomoi na makasi ya kotelema te, biso totikali, il fallait tout se souvenir na bango. Voilà, aujourd'hui toponaki totiki misala, totiki kokende wapi, toye kosangana awa na kati ya église pona koyoka liloba ya Nzambe, pona ko se souvenir, ko s'incliner na ba oyo bandeko na biso nyonso bautaki kokende yango. Tozali kosenga bakongolais nyonso, kosenga monde mobimba de façon que tosambela, tozala debout, to plus tozala sima ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo mpona kosoutenir baide na ye makambo efongwama. Lelo Nzambe asali ke aponeli biso moko na biso papa Modeste Bati Lukwebo. Vraiment, vous avez même constaté que Congo mobimba bato basepeli, bato bebeti maboko pour être c'est quelqu'un qui est mes propres aza molangi ya pembe oyo ba congolais balingaki ke azala nommé informateur mpe tozali kosambela ke Nzambe asunga chef de l'État asala confiance a nommé lisusu premier ministre ya mboka oyo. Vous verrez que évolution en Mboka sur le plan économique, social, donc à tous les niveaux, bato bakosepela mboka na biso ekozala élevé. Voilà mokola lelo toyaki kosambela kokutana awa pona ko s'incliner, pona ko penser, pona ko kokanisa bao nyonso bakoyaki pona koluka indépendance ya mboka. Voilà. Merci beaucoup. Merci.